Parce que ils ont ba master mususu ba collègue na bino ba musicien ba bi ke Nicodème penza za kafute aye ba penza kota ko yemba te siko we ranso na ke kopesa muta bongo penzembu chanson na pe ko simba po nga sala ke mission na vibration ba mpema on a pesi ba mbote un bon chanteur wa za ipembe na faire rigola Jésus de nuances le pas tracé chemin na e au sala ma kamna au sala préparer album na e solo mais comment ndenge nini ozo komisa formidable nze moi Nicodème ya Nico est-ce que na yembeli ne ndeka ba bino na bino bo ndeka ebeta maka kwa yo simba Petit Masengo nga ya ning dindo na ebisa batu trop moni misika boya bat na baloyenge bon boya eloko oyo mona ki simba te mais ko boya mutozo mona za na charge makasi eza mabe autant que comme frère nanga na lobi po bat baza éclairci pour nga peton na loba bat ba comprendre pour nga na loba o yani ko loba ki mabe mais tant yo lobi mabe batu balandi yo pe bon na bi na ba commentaire ndebe bara pour ça no pe mission na ba commentaire siko bat ba commenter ndeni ozo finga mutu oyo azo sa musala musique yo pozo sa musala musique bino pe mo bo déforma ka information ko finga na ko loba vérité ça deux choses différentes mutu so lobi vérité selon point de vue na mais pourquoi bo comme ça vous injure aloba ki na sa point de vue na to ko en vouloir était alobi ba Nicodème ba Fabrigas ba kafute côté chant ba Robinho Mundibu ba kafute côté chant son micro pardon ma sœur na respect on appelle ça rayo moi c'est papa Dave la patronne na ebisio Fabrigas mutozo ba disque do omoni mama mo sko to lingate poso bandi bongo wana masana nga to sanité ces jours mon à l'avenir bon chanteur depuis sko lelo muto azarana ba muta bimisi da batu yo vibration bimisi na mutu te ozana ba musicien mo boso talie bo mona ba musicien oyo network so eza orchestre oui chorus mandundu talaka bane so tel ba musicien no mo ba mandundu talaka bane eti ba senga ta mwana Megan na pesa simada pe na ta mwana Megan orchestre mo kutu ya manzanza mabuilu mais na sara na Megan pona sara na ondima na sala kutu te o tonton mo ba mo tu vois toi te simbité ngana noko ba jona kutu ngagulu na lingara ba frère na bisona po baza batu eza ba banina ba na linga ba frère na biso ba pede tout sola na bango bien alors qu'est-ce moi interprétation na longo yona na epa dakumuda papa na longo yona na epa vemorobo na mabuilu na longo yona epa Didier Lacoste ba comprendre na longo yona na ye wenge musika maison mère l'armée na yo ba sauterelle ba commando ba généraux selon Joël de 25 Amina ko antisa tabango na bitumba yongo rabundi pe mingi longi sangae na biso beti masa Amina babi elengo yo news de Kinga na Libanga TV abo s'abonner memba ibinga lolangwe mamewo mameba ibinga bilenge mamewo mamedota pichu makaya Hello everyone,
Welcome to this show. It's always me, Betty Masengu, your journalist preference. I'm here to serve you it with joy and plenty of pleasure. Salutations spéciales déjà à vous. Hein. Merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux en ce moment pour suivre cette belle émission News de Kin avec moi Betty Masengu. Bonjour, bonsoir, ladies and gentlemen. Donc partout vous êtes, partout vous nous suivez. Salutations déjà à l'ingénieur Davou Mobama, les papas de Joyce Daveline. Comme je vous dis tantôt, vous servir c'est mon devoir, c'est votre droit. Vous êtes bienvenue. Hein. Donc, je vous souhaite bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission News de Kin avec moi, Betty Masengu, la femme du patron, la journaliste internationale. Appelez-moi Maman Libanga TV. Ah, donc, Betty Masengu, je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup déjà parce que News de Kin, c'est vraiment une émission qui fait vraiment la promotion de la culture congolaise en tant qu'animatrice formée, animatrice culturelle formée à l'INA. Moi, Betty Masengu, je suis là. La maman de Joyce Daveline, la femme qui a la vision de l'aigle, la sublime star. Hein. Donc, merci parce que vous pouvez s'en confiance. Surtout, merci parce que vous me soutenez par vos prières, vos conseils. Ça me va vraiment droit au cœur et ça me pousse de faire un bon travail pour vous. Merci déjà à celle qu'on appelle la Joama de Pichuna, l'hymne national. Donc, I kiss you so much. Donc, Serge Luminele, Nakata Suisse, Babi Bato Basimbara, Fondation Betty Masengu, Fondation Ezo Sungaba. Orphelin, veuve, le personne vivant avec handicap, le désœuvreux. Donc, Bolanda a toujours image na Libanga TV. Merci beaucoup déjà à vous. Je pose un besoin comme un membre. Tous un numéro est affiché. On a toujours le bienvenu ou la bienvenue. Voilà, je reçois pour vous Yannick Dido Yogo. Donc, toujours Pemena Igo de la Forêt, maison mère formidable. C'est déjà pour bientôt. Alors, nous sommes avec l'artiste. Il est vraiment mieux placé pour nous Sabino ba news concernant Igo de la Forêt, concernant Maison Mère et puis nous tambola trop na ba artiste musicien na biso o lelo ba koma ba homosexuel o lelo ba komi ba PD et belé ba komi kopesa sima na ba chroniqueur ou ba journaliste. Voilà, nous allons parler dans cette émission. Voilà. Yannick Yogo, bonjour. Ouais, bonjour Betty Masengu. Bonne santé. La patronne. Maman Bana. Par la grâce de Dieu, merci Naé parce que Azara juste pour la Moussabatu Zabo Messanoté donc Zara Angolo Yanzambe Namawa Naé Seigneur Jésus-Christ Nazareth Nicolas Naé. Donc là je salue directement le big boss Igo de la Forêt. Motema maman Sylvie Mampata donc on fait la Linette maman Exaucé Glady et bon anniversaire à Exaucé. Anniversaire naïe déjà qui passé mais bon anniversaire naïe longévité nzama baxé belé quoi et na pesi groupe Mobimba banana chef d'orchestre Papi Kakol CCC ko chef Igo synthé chef de discipline et chef de répétition Bicorine et frère tout quoi. Voilà, en tout cas, là, j'en profite aussi pour souhaiter happy birthday to you. Donc, exaucing Yama, that happiness for you. Donc, que du bonheur pour toi, ma belle. Le bi, Isa et Sengo, Soko fêter une année de plus. Une année, ça s'est fait. Voilà. Yannick Yogo, le bi, bien habillé, toujours propre. Le bi, Y-3. Papa Yoji, yo papa chéri. Attends Betty ba Yoji na Betty Masengu ba Betty ba Nike nae. No makolo ba Nike ba body ba polo ba t-shirt ba Nike ba kepia ba Nike Yogo. Papa chéri. Côté on a na longola rayo parce que oza la journaliste sublime au penda et makambo. Pour moi il y a ba journaliste msusu robeta multicolore 26 couleurs violet kaki, rouge, jaune, rose et simbité. Caméra maman est petit flou. Et comme papa d'ava lukarane pour ben ser pour bimara bien et simbité. Donc aux anakat c'est un journaliste européen ceux qui a ces couleurs, a ces la rapena couleur. Donc yo biso ba musicien ici en propriété parce que propriété m'était ça là et attirer biso vers ba fan na biso et attirer biso vers public. Quand tu es sale, tu es en train de refléter valablement directement couleur na image
il y a bisika ozalara donc wenge maison mère za grand patrimoine les orchestres oyo yemo le big boss babenga ki l'américain noir donc il t'a soit télémi au senti pe na zo pesa ce que biso pe banana e tant to télémara il faut te pesa pour te refléter maman couleur il y a parlé il y a un mon il faut bopeto il faut mon t-shirt à bien il faut mon batsa bien il faut moi perpète à Zara donc c'est un peu ça on est Zara et Zara wana pona ko bon chic bon genre bon genre de baloba donc c'est ça quoi en tout cas bon chic bon genre hein, c'est bien le Bianic dit de papa Yoji papa chéri donc les alango bongo c'est comme ça la musique marchera toujours avec la propreté hein, donc voilà mais Sonic de la forêt déjà dans la kin ou comment formidable album wana balobi formidable ou mais la wendengeni te Betty Masengo omoni iloko malamu normalement ndezana mama soazo lamba na cuisine ata bapaya baza 100 500 na salon mama roluka ta salaka mbango po bapaya balia bakende non wana keba pe mpaya mo roli azaki dana libumu ne apasi do yo lambele bilo mo bo soupe eleki mungu eleki mafuta eleki tamsu be pispe eleki akyo bele sou libumu dega oyina ndako na yo lobi oya esute pe lobi ata ina nzala to présenter biloko wana olia esute obisoka je rassasié mais par rapport que tant sous biloko alié qui wana yamte balolaki sous libumu yango normalement le big boss papa o azana kati ya cuisine o simbi pena cuisine interne ya formidable atalaka jijaki bon abino na koki pesa ba fanatique nanga ote ba 8 ans ya rozela album na bon formidable biloko ebelité le fond pesa mon formidable mais après donc o balbara prêt à porter donc o memano pengo kangela na merde kangela na sani na oki lui na parler o lié pe sans retour donc yango moni le big boss toujours préparé les bons formidable formidable les a déjà disponible kalamingité awa donc kalamingité donc besoin on a na ba téléchargement tout na ba plateforme tout besoin yango donc bana poto bana partout dans le monde entier donc formidable kalamingité zobima donc oitika lika ezaka ba retouche maman so ça sali sauce ezobelat a meka ka mongo bakisa moi mai po soupu eza ebele po batumso linga moi soupu mutumso linga côté moi il faut musune bela bien donc on linga bela sabina mutumso linga côté moi Thompson il faut ça croche donc linga kalinga on bena bien donc pour à servir bino donc kalamingité boza bino apaiser broyo kaba musicien na bino broyo kaba différentes chansons ezana ya yimo le big boss atiba mama na ba rumba mo ezana embeli ser na Claudine Kine za dégâts donc ezana rumba mususu wana oyo Igo Sente embeli Dota Ige Malongi eza formidable pour nakati eza formidable eza suna ba formidable nakati donc formidable eza na formidable suna nakati on a senti susu Bicoril Makaba soliste na biso suna rumba mo pur donc ça sous formidable totali sous koto mona Nico Adem suna rumba na kokoko ça sous formidable te sous koto yo café à Rome doyen des doyens je m'excuse suna rumba na ça sous dégâts ou te sous koto zongi sous koto mona pena sebondo ya machine c'est là où repose le cœur de maman Linde d'énergie, maman na Chilo, maman na Meshak, maman na Shekina, maman na Mervedi. Hôtel sous rumba na dégâts place ba nik dino ba s'imposer. Donc album peneza costaud, hôtel sous koto mona massa na parfum d'hiver. Pour biso to arabiso ba kentote. Voilà. Massa so ba pesier desani ya badi. Donc eza ya ye muyo pe ba pesio lutu moko eza ya yo donc massa pe parfum d'hiver azana rumba donc album peneza costaud ba ressentir pena ba noko pe ba frère mususu pe otozu ba nzembo tozu ka ba solo voco bo sentir biso to se belé niti ba Bobby Ronaldinho ba zebele wana boyo kaneti ba dinara boyo ka ba frère belé boyo ka ba satellite boyo ka biso pene belé na kati wana pena to panzi pena nteke to vandeli pena makampona a complicité na formation ya yemo le big boss le roi de la forêt parce que poto yemba na kati ya wenge musique maison mère et senga faut ba lakisa yo nzela pour biso to wuti nzela wenge musique maison o babenga couleur et orchestre eza e pana yemoko le roi de la forêt yem taper sa biso couleur yo fozwa o donc na couleur wana nenga pesa ki biso to saleli na ba mayele o apesi biso to yekoli na aussi un groupe wenge musique maison mère ba ressentir pe na ba non ça ba fanatique ya bonne musique tout o balinga rana wenge musique maison mère o pe balinga bonne musique bo s'abonner kalamingité ndenge Betty Masengo sabino bo s'abonner na Libanga TV siko ngana oyo sabino bo s'abonner sikoyo na formidable kalamingité so bo moni on kana ba plateforme ko buka na te ya zala mutaliboso télécharger nzembo oyo obeta yo
Yokatoli. Toli. Voilà, en tout cas, merci, c'est bien répondu, c'est bien dit. Yannick Dido. Voilà, et vos apaisements formidables arrivent bientôt. L'album de notre artiste musicien Weranson, Hugo de la Forêt, la star internationale, pourquoi pas. Hein? Donc, d'ici là, déjà, si tout va bien, à la fin de l'année, décembre, déjà, tu auras formidable. Weranson a le bi alamba, on aura bien pour mungwaye les kate, mungwaye kokamotunyon so alia a sepela. Donc, voilà. Mais, loko moko Yannick Yogo olobi très bien que Nicodème pe ba pesi nzembu na kata formidable ba tu baza mo ebele ba se bondo ya machine et tout mais tandis que ezana ba master mususu ba collègue na bino ba musicien ba bi ke Nicodème penza za kafute aye ba penza kota ko yemba te siko we ransona ke kopesa muta bongo penzembu chanson na pe ko simba po nga sala ke mission na vibration ba mpema on a pesi ba mbote un bon chanteur oza ipeme na faire ego la Jésus de nuances le pas tracé chemin na e o sala makamuna o sala o préparer album na e solo mais comment ndenge nini ozo komisa formidable nze moi Nicodème hein ya Nico est-ce que na yembeli ne ndeka ba bino na bino bo ndeka ebeta maka kwa yo simba Petit Masengo nga ya ning dindo na ebisa batu trop moni misika boya bat na baloyenge bon boya eloko oyo mona ki simba te mais ko boya mutozo mona za na charge makasi eza mabe autant comme frère nanga na lobi po bat baza éclairci pour nga peton na loba bat ba comprendre pour nga na loba o yani ko loba ki mabe mais tant yo lobi mabe batu balandi yo pe bon na ebika na ba commentaire ndebe bara pour ça no pe mission na ba commentaire siko bat ba commenter le ndeni ozo finga mutu oyo azo sa musala musique yo pozo sa musala musique bino pe mo bo déformer information ko finga na ko loba vérité ça deux choses différentes mutu so lobi vérité selon point de vue na mais pourquoi bo comme ça vous injure Petit Masengo au moins le roi de la forêt a foulara bato pamba pambate pe apesa mon espace pambate ya na wenge so eboye mbatego atozana beauté lokola izo kite zo takata yebo zalara le roi pot de fleurs mais son ngoza pot de fleurs ti faut ça na boulot des vibrations le bay bongo yo ça contre ngo tu vois mon frère Nicodème azan charge à makasi bat baye baraté na wenge musique à maison mère charge ni wana na longo la pena net sport ba comprendre yani dindo mtolo na ebite na longo la non chapeau pour comprendre bela yani dindo chapeau alistar zan ngoto obigende Petit Masengo Nicodème c'est un garçon azan a charge à makasi na wenge musique à maison mère Saute rozon à moi sima ba deuxième miss lokola ba frère na biso ba longwa o na kotanga ba kombote bi wenge biso wenge forza na ta d'esprit kotanga koma mutu mungwa te ba deuxième miss ba yebi ke ba longwa na wenge musique maison mère ba kende ba bipa imo boy ba zara ba bon chanteur mais bisika ba kende ba kota mabulu mais sikoyo Nicodème étant qu'un bon deuxième miss charge lourd asala nze monae c'est basé kongwati arati soka embe bien te c'est que ba bonnet tout ya wenge musique à maison maintenant balinga bonne musique balinga ba apprécier te le roi de la forêt album sous sa PC sous nzembo est-ce que bon pourtant qui n'est qu'à mukuse papa Davayoka est-ce que frère wana o alobi wana aleki le roi de la forêt na litoi soy frère wana leki le roi de la forêt na litoi c'est que frère wana c'est kazana succès ko le roi de la forêt pe salama kama mineno le roi de la forêt asala tant que yé frère wana na salama kambo le roi de la forêt asala c'est que le roi de la forêt litoi makasi pour le roi de la forêt tu as peso espace moi ne to yemba na ba orchestre to yemba te pour bien petit oyaki ozana aspect ozola ta ba ketch na ba jino ebele ya bien te to yemba pour na musala savoir tant to gena na ba studio ba musicien musu bazora ba 2 heures du temps pour ça vocal musu pe bazora ba 3 heures du temps pour yemba nzembo moko na journée moko musu pa ozo une semaine ayara ayemba ingénieur so comité ke obongisa voix ti ngoli bongi ebongi siko Nicodème mona bata kota studio salara 1 mois te po yemba nzembo mobimba akota studio salara 2 jours te po ça vocal abetara tikotak na nzembo ya papi kakol muta bandi vocal za Nicodème ngana landi faut ka fleur
frère nanga apesi master apesi siko yo frère moko boye olongwe quelque part ozobunda nanu komeka bayeba siko tango zali kuna toyoka ki on a ba vocal bon siko obunda nanu pour ba vocal on yoka ki c'est bon et on a lobate tango zali côté kuna toyoka ki on a ba vocal tant toyoka ki c'est que zali da c'est bon mais ce qu'on a yo moko to yo copé non to yo ki yote mais yo bandiko critiquer moninga ote faux chanteur est-ce que faux chanteur na wenge musique azala asate Nicodème c'est un garçon qui se débrouille pas mal des gars na ba mission belé ba na orchestre belé so yeux y a na wenge musique maison mais bon charge Nicodème azora yo zwango mona ba nzadi na ba mais ya lobaki na sa point de vue na eto ko vouloir était alobi ba Nicodème ba Fabregas ba kafouté côté chant ba Robinho Mundibu ba kafouté côté chant son micro pardon ma sœur na respect on appelle ça rayo hein moi c'est papa Dave la patronne na ebisio ah Fabregas mutozo ba disque de o moni mama ko to lingate poso bandi bongo wana masana nga to sanité ces jours mon à l'avenir bon chanteur depuis sko lelo mutu azarana ba muta bimisi da batu yo vibration bimisi na mutu te ozana ba musicien mo boso talie bo mona ba musicien oyo net orchestre oyo za orchestre oui chorus mandundu talaka bane so tel ba musicien no mo ba mandundu talaka bane sko tozi ba musicien moko yemba danger a palola vocal ya ex-patron en place aux ala qui Didier Lacoste faut sentir non le bangabi oh Lacoste oh to Lacoste était Betty Masengo toujours ba marambo ya chant na design so ke fa Fabregas toké na bengika masana Beckham il rôle Carlos il chante bien des gars ana base ko le kana leader wana wazo boya bato ana base ko le kana ba ina nani akoya Beckham akoya temi akomi lokwa orchestre on a yé mutuana akomwa on no makambu to boyite mais ça peine voix Èvre papa Chéra Loba leader Èvre voix père Wemba yo tongo boya neti Fabregas niko dem kutis na lobby o boya Fabregas ana ba Èvre elilingi ya pamba ezobeta yo nzembo nino chena marché ezobeta c'est so bimisi nzembo no ebeta koleke lilingi ya pamba so bimisi nzembo no beta bien générique no beta lokola abeta tanda ba tutu batombola maboko yeah au mona va boya mutu faut ça en apport neti Yannick dit le tina boya ba pour en apport je suis un bon chanteur na élégance on a télémi yo télémi ba pesi body na ngana lata ba pesi yo e bini na nzoto mais so bazu body mo bazu kana gambela bazu ba pesi nga Ivan yo tali webi o te Chine o te Turquie mais e utsa kana gambela donc nzamba salanga de bien ba bina bien bon danseur nana ba critère wana tout parce que yo tango zo boya mutu na critère ya maramba nzembo place ozalaka ba pia de nzembo te ba pia te poani pourtant soit mon capacité na te mo umela voilà mais Yannick Yogo on est à point de vue na yo to ko vouloir yo te oza libre ya ko pe sa point de vue mais une autre question et ça juste au cas makamoto monaka surtout na o ele karana mode na bino musique surtout bino ba artiste musicien et belé ba lobela rabino que non boza ba musicien o lelo so na orchestre wana oza na talent na o moni chance ezo pesa maté obimi o que ça la orchestre na yo moko mais na orchestre no sali tisuka suka pesa sima kaka mingi ba koma ba homosexuel oza po courant et biango beti ba sengo simbite ya nyena linga basi makasi simbi na ngote nga so nzamba lelo batei biso lelo na mesa tongo batei biso lundi ba sa lokola ba lité musu me ba joue ka neti ya lelo batei biso mon lipamboli so eza yo tamso mon osambela ozwa no te nzambe onga na bano no sambela te nzamba yebi jour ozwa nzamba yebi lipamboli e ya jour na yebi tana yo tu vois cause à nos précédés zaka serein pour ce que tu es en train de faire vous voyez donc exacte que lelo na musicien na que systématiquer betima se ngata mwana Megan na pesa simada pe na tamona Megan orchestre mo kutu ya manzanza mabuilu mais na sala na Megan pona sala na ondima na sala kutu te o tonton mo ba mo tu vois toi te simbité ngana noko ba jona kutu ngakulu na lingara
ba frère na biso wana po baza batu eza ba nina ba onalinga ba frère na biso ba pede tout sola na bango bien po na ko finga bango te eza bien tout sola bien na ba oyo ya mususu ami mo ba memelinga ye be to kutani place mo boye azana massa mo be linga na yebi ba ye na ye non so bien pour na léser te eza point de vue na yo eza talio nga siko nde pona ko mabongo esimbi te na musique ya pe ba sollicita ngo pe na musique o Yannick Yogo po fo si makara te depuis na bana musique nanga na ko kosela bat makambo te leader moko te na betelanga lisolo ke petit omona vana fula yo il faut tokutana na minuit côté wana na flat wana na panza system après na fula esimbi te potala nde na mukebo simbiranga wapi na sexy te sexy na faut pas kama parce que yo na sexy na comme jomo bwingana ye ngana ko musele esimbi te Betty Masengo en plus pour la musique ngamna na voix makambo musique oyo mais mabatu wapi Betty Masengo mais ça fin du monde hein non Masengo eza nini bato oyebi eloko ekomi trop pourquoi et yana ba musicien msu nzamba sala azane musicien te nzamba sala eta msu ozano ka bo zanoka bomo tolula ko na ba veni na biso na ba coin na biso parce que yo tali ki beauté on a tellement massa yo na ba beauté aspiré yo so gendule mané simba yeah mama côté esprit akomo ke école mo izaka gota sima panza ka voix apanzi orchestre mo izaka na quartier yaye akoti tema miko yazo ya na orchestre na quartier yazo na ba swag ba mission na kutia na ba massa na o ba chai mo leader akomo pousser pemela ye mané bien te mais akomo pousser pemela yé pas monique na tsa koki bu akepe a signé grand orchestre tant pas que signé grand orchestre na tata nzambe pe ayembe ka ilo mo bu jour na ba betele maboko ba ça il va retenir tant ce ko tant peu comme na ba tant comme na ba rap psycho producteur mo nga produire orchestre wana atala bi jeune na fois manzema mobimba enfin manzema mobimba ye mo ke pas jeune onde nga na yebisa président pe sonze mo nga il faut na beta po na côté là yo resi jeune na sana aza musicien te akosani akopesa mbala moko po aza artiste te ye asaka mapa kota tanga opesa ba pesi pe makambo ekomi avina ye ata vemo ara na pota uti pota bi petit ngalenga ka banoko na beta no sombelo mutuka asani akopesa po yaza na besoin ya envie mais ce ko ba biso to na besoin ba envie te ngana sa musana ngana elobi lola milambo petit frère nanga o frère nanga ebisenga ya yogo yuzo sala musique bina loka nchiki o mata première so mati première au moni pe que ba point muke o bandeli première rango o so mati deuxième point ya lobe nanga bongo po tali rendement nanga na banda pa ba Clara Bola na ba Lemba na ba orchestre mo interprétation na longo yana na pa dakumuda papa na longo yana na pa Vemorobo na Mabwilu na longo wana e pa Didier Lacoste ba comprendre na longo wana na ye wenge musika maison mère uzomone na mata donc no mata malembe mais soki kala na ngai am sukala sirina zora mutuka nanga mako wenge voilà mais yogo ezana ba master mususu ope ba vie na ope ba mingi ba beta pe na maison mère to yoka pe bango pe ba pesa la bango sima pa ba producteur nga kutu grand frère na ngai aza musicien ye pa kutana pe ne loko na boya bi jamais au sala ngote producteur moko boye azala ba côté kouna ba côté ba Côte d'Ivoire to tanga kombote ye ka soka linga produit ko mo ka yogo ndoza boyo ko to boza sexy te mais ya mo ka sexy atala mukena o boy boza ka sexy abino ne boye na o peso makambu mais ndimaka asima yango ekomi kindoki oto nini oto mona na makambo na ba musicien na biso pesa kasima mais chance kaka grand frère nanga na pa ba ki jamais apesa sima bina obunda musique nga moko so i producteur on otinda ki nga wa ko tinga studio na sala album o bezi nga mo quelques clips fanda na ba mbongo nga mona obunda e osimba kaka donc biloko na to mona ngo esala mebele to yo quand même pe na ba ene na bino pe lo ba na ba succès to boto tanga ba komo mais so pe kandele ki na suka émission na tanga ka kombo e boza ka branché po so pe na rotanga kombo te des musiciens ba sa ba makambo yo Narmena yo ba sauterelle ba commando ba généraux selon Joël de 25 Amina ko antisa tabango na bitumba yogo yogo rabundi pe mingi longi sanga na biso Betty Masengo Amina Babi elengyo yo news de King na Libanga TV bo s'abonner. Once ko répondre na nzembo to ni yogo.
po yebi makambo nde esalemaka. Lokola femme ya perte de sort asimaki elamba pe abikisamaki amine lambangu eza wapi lakisanga pe na simba na kondima Betty Masengo. Donc nzamba lakisanga elambangu eza wapi nga pe na simba na kondima pona simba ngo déjà. Donc ondima nanga eza teke fona pe sa système po nazwa yango na epsa mikolo epsa nzambe na ba prière nanga nzambe so eza po nga nazwa fona boma mutu yeso kufa pona ngai. So il faut na wenge muzika maison mère ngo nde bat baolo ba kuneza kakakisi yoko simba po mikolo batuye comme so tokute ya maleme wenge ya kakakisi parce que baloba on peut na raison hein. Ba na raison te soki pendeza kisi. Je sais qu'avant na yemba na nzemba papi kakol il fallait na kene pas maman mo ba sukola ngai nde na oka bino bolo ba émission mo bo be mère na pesa ngelo mona tia na monoko ton no pas présu bien pas chef na papi kakol azana bolingo mama yo pesa nzemba mais na sela ki ngote na sela ka sérénité prière ko fuka makolela ndenga mona imba tubela Nena bolingo nzambe a touché mutema le big boss le roi de la forêt ba pesa un espace na kati ya album au formidable nda touché ki pe mutema CCC ko papi kakol mutema ya ligne d'énergie a pesa un espace na nzembo na ye pe a touché mutema ya wenge musique maison mais bana ba frère on a kutaki comme ba doyen on a kutaki bango ba yeki liboso nanga ba yambanga malamu tu vois ezate ke il faut système normalement musique wana. Bon, na ebité bato ba sala musique wana on a ebisio bato ba sala bango ebongela bango neti ba biso ba mama ne bongela biso te ba bipe moko na zao beta na maison mère alongwa ye pa comme beta na système na producteur wana producteur wa solliciter pe grand frère nga wana mission comme ne beta pe kala na maison mère bon normalement ba mission misu ba no beta na maison mère misu ba riba envier. Alors, le big boss m'envire, mais il y a un système, mais c'est un envier. Vous voyez, Lelo Oyo, n'a pas ce exemple, il y a frère Nabisomo Gino Caporetti. Abib, c'est que moi, l'album n'est pas quoi, frère Nabisomo, n'a habité sur Basuka Ndenipe, n'a producteur, n'a habité. Point d'interrogation. Question mark. Question mark. Donc Massa Lelo akenda poto na banzela mikakatano. Ti dia fait grâce Massa Dina na fleuve na océan te akoma pe na poto ngo. Vous voyez? Est-ce que tant comme na poto? Aso continue musique te na okaki na tala ba plateforme tout ba sali ba publicité il y a album nae. Pourquoi? Parce que à comprendre que non, na vie pona comme leader, il faut qu'on appelle ça système te. So qui mission moi outa na wenge apesi système pour ba produire ya au pesi système ba produire au leki de anani na Congo o so mona makamo so place Suzuki au pesi système au leki fali poupa au leki fabricage na makambo au leki le roi de la forêt na makambo au leki papa chéri na makambo ti mais yo pesi système parce que bateau na tang ba komwana bon na limite ba pesa ba système. Mais bah na makambo. Parce que yo pesco système, moi non na makambo te. Au moins que ça sert à rien, ça bout à rien. Déjà ka bali sumu moro bakisi. Em so pesi sima pona mutuka. Em so pesi sima po kenda poto aller retour. Voilà. Bon siko yo ki aller retour lelo. Mukolo mutu o ya pesa ni système ta rono kende siko ya ndenge ya. Eza lo rande to lo bara. Yo ki panga ngosimbi ki soji succès. Na buto lira ba kopa ba système ya diol okota pena na dal o chebena kuf o ki petena ya bankusu otali bo bazate na coin mo olie sko ngaya batu na lingi na bonté na souffrir yo lia kopa ya système o comme na avance na ngai ngana tambola kama ko leta mona ba jipoleka ngana ba couloir ngaka makona ba moto na ngai bulo bipenza basenga na maleme na nga eye sko lipamboli na yo na yanga yana neza à l'aise yanga eza à l'aise pour yanga na ok na minute fo na tala ba na lupango so balali kupu q na melima ina lelo mo pour et ça s'avère non donc nga kutu so na na kotika na koti na ponga ba bébé mais yo so tomika ine obimi otoki na dal sko na souffrir vraiment quelle souffrance hein moi que yo mto souffrir pe ndemo ba to système tant yo zo kini kuno pesa ya obi nde swaka ba ser na biso kunde za em suso 5 ser na nga serve na pardon c'est que simbité pardon
yo mo mena mwana bataleli na ndako. Eh, mais yo kutu esengi il faut to salango. Mais aleli, yo mo sani na sentiment ngo kimio. Otel te totika. Te totika simbite. Mais ce que yo mona mobali ce que tu pas fait ya kosala yango. Ce que o pesa, o pas sur yo kaka. Ok, vani ba permanganade, o vani ba mama lili. O komi romo na kiti o et simbite. Et comme il va tuer le kiti vanda bwelo nga mbali na vandi et comme to sa émission la Betty Masengo au moins te que simbite oui que ezaka ba musete même na ba chroniqueur ebele oh le ba pesa sima to yebi comme la bango net chroniqueur o talanga oui po pesa sima to yebi o pesa sima so on yebi te ezaka no pona nini nango c'est référé ne lo mo na pesi ya na papi mboma pie mbote oui bien à l'époque ba dondo ba papi mboma pd papi mboma pesa sima papi mboma oh papi mboma ekezongi mais tango eloro mo eleki na ba net ka ya biso awa ba tutu ba komi papi moma ne mubali papi moma tika na chroniqueuse be ba kufela na mona chroniqueuse mona kotanga kombo Karim Mokonzi na mona pe na po mona abi papi moma na komi na boule tolomo boye ya papi pardon na komi pe na boule nga petit pe na komi na boule poani po lobi tang suma seulement tambolaki par rapport à papi ba tutu banaki na moi papi moma boga boye papi mboma mais tant maramuso salemi ba pe ba comprendre que papi mboma na ba ventirité ke ba mobali dans so yé bima mbango ke na pompe presque ba journaliste mingi ya télé vraiment biloko wana tozo retrouver on a bangote mingi ne ya ba internet ba chroniqueur o ya ba internet to yebi azalaka na PD na ndaku ayena ki PD ngo siko na monde ki télévision o ya ki internet oyo ali ya pesa kane kasima yevi na ekaka yango wana o mona pe même journaliste moko ba auto bimsa mikolo awa auto tindela ngo awa ba auto kanga na musicien yo journaliste yo chroniqueur na mise na kata chambre hôtel donc et ça biloko ya mobali chroniqueur. Il y a un lobby Massana Fabrice Saloba, il y a des chroniques Fouati, il y a des chroniques système, il y a des chroniques Nzala, il y a des chroniques Body, il y a des chroniques Jean, il y a des chroniques Chombo. Chroniqueur, je me souviens, ayane kana net pas wa Chombo bien. Chroniqueur, je me souviens ayane ka poko mana mutuka. Chroniqueur, chroniqueuse, je me souviens ayane ka ambition ngafana ke poto. Yani belé azali journaliste internet a débat qui est poto yo ka ke susu yo ke azali kana suya koma et ça peut na ndeto lo ba le ba musicien so comme musicien ka nga mona ki poto échafaudage ke zongi do abosa ni musique yana musicien mususu pe nga mona ki poto basi ya poto ana ba ko sentir nga no mema ope na ba encore do muta na vision na ina musalo to salaka Monsieur Moussou, nga pena soki pena donc nga pena ba pessing espace lobby par la grâce de Dieu à orchestre te fona za leader. Tu vois, muta na ba ambition na yi. Mutu Moussou, nga pena ba garçon va sela nga fier na veni. Ndé na comme journaliste ba no mona nga siko. So ba lingi nga te. Tu vois, donc mutu na so une ambition na yi na musala auto salaka. Parce que moi comme je suis là Yannick Dindo j'ai une ambition par rapport que nzamba salanga déjà donc nzamba sa ponanga utali bu mama nanga nzamba ponanga ke yo oza mutu moro boyi ya mukiete donc lelo ata na traverser ba temps moro boyi non normal na komisaka nzambe komisama parce que yo mutu lingi na za na boyi mukolo yo po lingo elevenga et ça là donc je fais ça par rapport à sa manière parce que c'est lui qui me guide non ça n'était pas non. Non, ça on te pour na ba posa. Monsieur Moussou. Donc tu es musicien, tu resteras toujours musicien. Né musicien, okufa pe musicien. Donc eza na ngolo roté pesa sima. Et que le lobby est vraiment important surtout na ba chroniqueur rebelle, Yannick dit dans le bien go faut na une ambition, une vision, un objectif. Oyebi que na ye na monde okosa lokwa biso ba betima sengo na yebi que na ya musala. Moi c'est mon boulot na le baka work on the work. Musala na yango ki salu na ki salu. Donc musala na micro na loba. Donc
atana ke poto makolo nyati Londres pa ba ya Noël kikiani kuna donc mboka wana dans London wana atana nyati États-Unis atana ke au Canada mboka nini okota bala joa ma de pichu na kuna na Paris na Suisse pa ba Serge Julie Mindel na kozala kaka na ambition na objectif nanga donc eza loko epesa mayele na ba journaliste na ba chroniqueur ebele oyebi ke oya kosala nini na musala oyo donc oya na okaka loko parvenu moko boy et en mona ebele ba opesa ba sima or ce n'est pas bien donc voilà sengolo mona ngalo ba mukie eza wa jeune mususu na ki normal bona quartier aine timide ko linga basité même koka comme Ndouleman ba sœur à quartier ba komi aye ba sambwit encore ba sœur on peut ba linga mona te tout à l'heure qu'on a TVT il faut y en a parlé yo na lila fo oui depuis kana no linga oh ya moi ça va taliba sœur na yo lo beta pas ouais rançon yango de la forêt kamango yango lobby ezaki bonjour ma sœur bonjour yaya mais tellement comme un monsieur ba pc des vocales na wenge bien orchestre mobo oui pecho pena fona gumba yaya oui momia na fo bolukila ngaya da fo baby sister na besoin yaya na parler voilà donc comme une ambition yo aux années de ko kana ba sera mais tellement na gaz te moi le bana sera na izate sera ba tupe bon yo bika maramonde ba lobaka ngate mna sala moana ba lobaka la famille c'était bête après les crapauds moi si pe abosani ke pecho yo boyango tara yo yango na pese exemple moi na ngana so betima sengo pe biso to za ba vision de l'aigle faut pas toi no ça ba émission pas président de la République parce que yo ke ben la femme c'est un après la na boyango par rapport à ba fio na mususu na ngana beta c'était mon neti Yannick Dindo tant to yeba na betima sengo na yeba papa Dafte na monara fimo lati lopete comme pe na rola lopete na nga china bone abe nga pe funa linga eza chara na ngati notada acha lopete akosa asa mbali ya eza ye ngato sa ambition na ngeza to sa émission et sala nga bien yepe na coin na ye na site sala ye bien yango monique ti lelo to sa na ba bonne relation quand il y a une émission je viens jusqu'à la maison na yo sa l'émission mais ce que son azaki garçon mo bo na par rapport mais tom so kala déjà so émission ka mort to sa ici là pour nini yo to mono na ba système mabe mais tellement je suis pas comme ça linga place sengi kolinga place sengi kolinga te place sengi faut sala place sengi faut sala te ko sala te neti maramususu po yo okoma musicien munene il faut pesa système te o yo po koma il faut bimana muninga no mwana mwasi ya journaliste non c'est pas ça mes sœurs ngana garçon moko boye na musique oyo mambo lobi eyaka etant que mutu na mokilo ko boyango te ya penda beti o mwa bena tonne pena mutu mwa benga biso obi ya no tilo tonne lobi mais ya non kotonga naza ya hotel pe Gaël koto ozanga ma kaya ozanga ma jean ozanga basket okolo bape po bat musu basala ngonde papa d'avoir mona nengate ser na biso pemba mona nengate ele kana ngona nenga molili voilà mais nzamba wa mono ya nzamba na projecteur de gars mono pe de gars sopo po nzamba na monio déjà yeba ke mutu mo monio ya lo 10 personnes ba monio parce que lobby nzamba osala tout tant beaucoup ta kana hotel na molili à côté c'est ya mayanga bakuna o frère moi église même na leka et qui n'a pas zongi te jonga simba ki oboye déjà bo bande ko sambrasser na nzela po bokota frère nini te na longole lo mona munoko o mo te pesi mama mabe o longole lo na munoko voilà merci Yannick Yogo bande ko voilà la viso mais moi biso non le yembo parce que on a trop parlé hein j'ose croire que les actualités ninga lobaka s'il y a une actualité nous sommes obligés to loba et surtout émission news de kin new formule ezaka kapona ko ça la promotion ya artiste na biso ko ça la promotion ya culture congolaise ko lobela ba actualité nyonso ezoleka na monde na biso même ailleurs toza on a pona ko lobela ngo mais Yannick on a habité lo ni non celle la biso lelo po ba fan ba wala na biso ba sepela Mikolo Betima Sengo na ba temps de prière quand de singo za na ba jeune il y a 30 jours on peine ba temps de prière parce que mon album est formidable et bim on comprend Betima Sengo Mikolo tellement na ba prière donc yo est formidable et bima
nga papa na biso alakisa biso kanzela prière pour ceux papa na biso alakisa nganzela kisi mais msunga mutali boso nga kufa msuve na lola pali nga lianga na ba succès na ba quartier latin ya mo mikolo na oyemba nzembo po ya mute kotelanga po frère on a pas lobby c'est pas seulement une chanson mais c'est une supplication donc eza ko lela et pas nzambe na yo aiba ko saïla yo ya mon frère on a l'effort côté moi yembi n'armée na yo ba sauterelle ba commando ma généraux selon Joël de 25 Amina koti sata bango na bitumba yongo yogora abundi pe mingi longi sanga tango yango yo tango molimo Amina sembola loboko na rayo sembola loboko na misiki oyo na umeli pe mingi Dieu le oui et la main de Dieu le oui et la main de Nani. Merci. Donc comprendre. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Walobi Amina Sembola Loboko na. Musalo peto umeli mingi nango Amina Sembola Loboko. Merci beaucoup Yogo. Toka bwana Lilo Basuka programme ya Weranson maison mère ezandengeni. Moi lo moi muke. Sko tala côté on a frère on a changa ce qu'on a chana musique on a umeli mingi pour parce qu'on peut la tena boulot te umeli mingi ça c'est moment boy ce comme côté na chapena na qui chroniquer zo na umeli to comme na suka yogo numéro de téléphone quelques salutations programme ezandeni programme ça que mouvement de au grand complet et ça anakin ba frère tout bazar anakin répétition na biso bah excusez biso semaine ou 2 semaines depuis mouvement ça fait 2 semaines to répéter parce que tous on a besoin ya il faut tout ça la réunion il y a mouvement administratif pour normalement on a le roi de la forêt le big boss et joyeux anniversaire na Exosengiama. Joyeux anniversaire nae mbote na mama Sideji Mampata mbote na Glady mbote na nga na ya bienvenue Tenta mbote na Junior Katakata CG na biso Sankara de Kuta maître 90 maître Ninja Sikatenda et mbote na Papi Kakol Sebondo ya mama Linda énergie banana et tout Shekina Chilo Merveille et numéro na téléphone il y a Willy Moucheni, plus 243 81 58 86 459. Donc plus 243 81 58 86 459. La joie Mado Pichuna, ma sœur na ebité na longa lunette na lela ndenge nini. Na ebike beti masenga zoki déjà voice azala calme, mais nga na ebité calme na nga nzambe ka mta futa nga obende ni bon. Nga no saka la joie Mado Pichuna yoki yo tarando boaki po ya solo la na bien. Yango moi na lobi la joie Mado Pichuna. Ma sœur na kata France nga mona moni plus 33. Donc salaire ndenge bata plus 33 ba salara. Ye banda ko na ba jeune wana zara nango partout na Congo. Na kine ata lo ata mo galette te même à galette n'était pas que bana rose appelle à galette na zota mbongo ya systématique et ça la bien ma soeur na pession mbote nga na paka fundinga yazana lugumbashi wana frère na matadien qui se respecte et mbote nga lisusu na Gougumestre na biso Rosikiwa ya zona ki na za mwana lemba aza batie Gougumestre ya commune kin na pesie mbote et mbote nga lisusu vraiment ma kasi penda donc na yemoko le selve le coutumier ya Fredingo ma le coutumier aux États-Unis na pesi mbote Janisita venanga na bosaniote toute la famille Dindo na pesi mbote grand frère na Lola ndeka balobi kala mingi te bo mona pene émission Lola Dindo Yannick Dindo Betty semaine prochaine déjà semaine oyo qui tapena na des bonhommes to so la skoli kambu ya papa na banana et quant à moi na pesi susu merci na yo ma sœur parce que hermo penza na ki diba mais mona obenginga pour la musanga donc nzamba pambola papa Dav apambola basu amen apambola pe sœur na biso ya bois noir na sœur na biso ya pembe basala ka émission Libanga TV donc Libanga TV abonnez-vous massivement ngana oyemba na suka donc merci beaucoup en tout cas déjà la semaine prochaine vous aurez une grande émission Lola Moana avec Yannick Dido Yogo.
toujours na Libanga TV avec moi Betty Masengo, la journaliste internationale et professionnelle. Merci déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Merci beaucoup à ma maman chérie, bisous à vous. Maman Katibaki Sazala Zala Oumela, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et vous bénisse abondamment, ainsi que nous tes enfants. En tout cas, I love you so much, mam. Salutations aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national na Katia France, Maboko Bank, Mama Sociale, Serge Julie Mindele na Suisse, Bato Basimara Fondation Betty Masengo. En tout cas, yo zana sapatu ya mwana, ozana lamba, ozana jouer, et lo konyo so moni que eza ya mwana, o lembia ngolingo boaka ko boaka te mama kangi sango papa kangi sango koli tinda awanakin toke pesa ba orphelin, ya centre orphelinat les enfants d'abord, ils en anga ba place au Betty Masengo kena ko remettre ba orphelin on a quelque chose. En tout cas, ekosa la bien nzamba ko zanga te ko pambola yo. Voilà, merci beaucoup déjà à vous tous. D'ici là, portez-vous bien. Hein? Alrib Kapinga, déjà, on a bateau formé toujours Fierité à Libanga TV avec papa Dave Moubama, l'ingénieur, et moi, Betty Masengo. Hein? Donc, je dis, toi, la naturelle. En tout cas, le bibo sa musala malamu et que ça vraiment essengo makasi. Il y a biso parce que biso peut tola nara lokolo ya bayaya lokwa baya mami il est là. Donc, baza est belé. Au basara musana bango bia ba Hélène Kalema ba papimbo ma ba Jakindala. Ba nati lokolo ils ont vraiment essengo makasi to boinde mingi sima to lingi yango te surtout na ba chroniqueur ba jeune fille ba chroniqueuse to boy système ya ki lesbianisme wana homosexuel pona mibal to boy yango bo sala musala malamu et rosailo kwa malamu zamba ko pesa biso vraiment otozo senga. Yannick Yogo, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et à la prochaine hein? OK, portez-vous bien. See you. Merci. Akosakanga chérie azo flasher crédit na kwe zoka komi na batware mame viande zo sasa makune mame wo Chidi tais-toi azo flasher crédit na kwe zoka komi na batware mame viande zo sasa makune mame wo mame baibinga lolangwe mame wo mame baibinga bilenge mame wo mame dota pichu makaya